Masia, Combo Nankolo Yesu. Page 51, 50e cantique.
accueillir et nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre terre. Avec la paix que vous apportez dans le monde entier, nous espérons que votre passage ici à Makwa nous apportera également la paix et que beaucoup de situations difficiles dans notre famille, beaucoup de situations difficiles seront développées dans notre district ainsi que dans notre famille district. Merci beaucoup. Our greatness, the prophet Nicolo Dominic, Manasta Universal of the Faith, we the community Liloban Zambi of Makwa are happy to welcome you and we wait you the welcome in our district of Makwa. When you are welcome. Thank you very much. God bless you everybody. Thank you. Thank you. Makwa, you're speaking? It's very nice. Vous appelez tout la police. Commissaire. Capitaine de commissaire. C'est une surprise. Aujourd'hui, vous aurez tout. Je ne savais pas. Merci beaucoup. Il y a Itumbi. Itumbi est là. Kologo. 16 km. L'ambassade, 16 km. Amen. Amen libota, amen bandimina nkolo, amen babula mina Yahweh, amen peuple de Dieu. Dans le cadre toujours, il y a tourné, il y a envoyé, il y a colo, collaborateur direct à Jésus-Christ de Nazareth, sa grandeur spirituelle, prophète Nicolo Dominic. Alors c'est que tu commis Namboka ya Makwa. Makwa pena. Makwa o ezali ville, il y a département, il y a cuvette. Particularité na yango ezali Équateur et traversa par awa. Mboka ya Makwa eza na nation ya oyamba mobandisi kasi minga koloba ezate toyamba représentant ya l'homme de Dieu na katia Makwa pour tout solo na ye makambo ebele oyo sans plus tarder ngabe ngakaye charge Monsakol Charles Pouzana tout solo. Amen Monsakol. Bonne santé. Non, qui me zali nzamba bobatela. D'abord l'impression surtout ni akoyamba mobandisi avec honneur sa grandeur spirituelle maître Nabino oyo lelo azako sillonner dans différentes provinces dans le cadre ya tournée pastorale pe ko pambola libota nankolo. Impression liboso eza nature et témoigner. Nature et témoigner bonzambe ya moto yo toyambi parce que awa eza mboka ya moïme arrivé à sa grandeur likolo témoigner lola et lobi pe mabele tosi. Donc impression liboso nde bomona nature eza témoignage monene on a arrivé à sa grandeur na mboka ya Makwa. Alors d'abord Makwa eza na combien des églises locales? Na Makwa toza na 3 églises locales na siège et sali 4. OK. Tokomi konaze bandimi dans de 2000 et quelques de fidèles. On peut payer encore le témoignage de Makassi. Non, vraiment témoignage de Makassi. Vraiment Makassi parce que dès na auto le témoignage à liboso mokilino se moni. Deuxièmement, ils ont mon pepo yo ekoti avant même prophète Kotawa, ils allaient déjà na ba témoignage arc-en-ciel et bimaki wana mboka pona kwa annoncer na ligne et bimaki pona kwa annoncer arrivé wa. Donc akoma kina nité bandimba ne sengo, voilà pourquoi nous avons un réel plaisir à recevoir dans le district à Makwa. Vraiment merci na délégation nyonso, merci na bino nyonso.
nayebi ke nzambe na biso akocontinue ntango papa aza akolala wa ya ebele esalama. Merci. Secret na bino eza nini na ne bozozwa quand même opportunité ya koyamba mobandisi et puis grâce au bozwi conseil ni bopesa ba collègue na bino nyonso parce que lingombe yikani mokili mobimba. À l'endroit des serviteurs de Dieu, ce que je peux dire comme conseil, dans Wazoyaka, il faut tout recevoir digne nandengo esengeli pour que tu bénéficies de la grâce wana. C'est très important dans le monde. Il faut tout y valeur wana pour tout bénéficier. Vous avez une image en exclusivité mondiale. Vous s'abonnez massivement, vous aimez, vous partagez la chaîne officielle de l'Église de Lubanzambe, Église de Lubanzambe officielle. Vous avez des informations en temps réel. Vous avez des azali, des exhortations, des témoignages. Nous sommes la Katiwana. Vous avez branché toujours ce côté de la chaîne partenaire. Vous avez côté Sikoyo, dans l'église, dans le siège, il y a Makwa. Amen. L'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais l'élévation vient de l'Éternel. Israël, il a reçu, avec la même maille, il va le vivre. Apa molama oya oya na kombo ya nzambe. Moto na porter ya kombo ya nzambe na mukilinde wa. Nzambe lelo. Nde omoni ye yeba ke lipango ekoti na ndako na ye. Amen. Nde tozana ye lelo awa moto nyonso na kondima ozana ngo yeba ke nyonso etongisaka yo nzambe aye kotombola ye. Kotongo ezaka ate poko ma millionnaire atondisa ona boyebi ya likolo jour poza na facilité ya komona mboka na nzambe. En fait atamboli ye moko te, atamboli na mama y compris na délégation oyo baakompanye lelo awa na mboka na biso na Makwa. Na biso tozwa baloba atambola ye eza te, totiki maloba na papa parce liloba na ye eza lipamboli mpo na moko na moko. Malade, il y a un problème tout ça, il y a un kimia, il y a un koma nzamba ye na kimia mukolo ya lelo. Il y a une carte na motema, zala toujours un espoir que nzamba ça résoudre le problème. Amen. Papa, tout ce qui m'a fait la vie. Amen libota. Amen bandemona Kristo. Merci libota ya Makwa. Mbore. Il a plaisir makasi ndito monani encore na Makwa. Tanto bando ya kanda kumuke. Tanto bando ya kaboche mabash.
Mais le tokoyaka to moninda ko esili. Donc comme yanga na esika na cadre moko bien là. C'est vrai que les travaux un jour au matin encore, la fenêtre c'est côté, la porte, c'est vraiment pour les bandes centrées que oui, nous avons bien. Pour la pambe la libota makwa mobile. Et tous en a joie, makashi na kei moko. Et puis que na nature ya bibiso tolinga moite, vous la paye ya bibiso bien, to vendu pe na. Mon peuple place to vendi, mon peuple mo réseau on dirait que les gars vont la terre. Mon peuple mo c'est compliqué. Oh nan to luka kuna histoire makate. Donc vraiment on est dans la joie. Notre autorité quand même, il y a quoi, na kei va salir pour n'ande konabino. Vous savez qu'il y a des fois dans la ukota inaperçu, na tambulaka inaperçu, mais pour le moment est commis, tina oleka. Maintenant so vai que moko azuleka koto. Maintenant linga otambula ka bongo, vai bate, ndege mutu sa tambulaka. Mais maintenant ils ont changé que na ba ville on n'a pas le choix. Il y a un ici ma continuation sur la pompe de l'autorité, la police, la suite réservée pour nous. Vraiment, on est tellement ravis dans le modèle organisation de Salima. Vraiment, c'est bon.